papa batelemi ba mama to fanda te bébé quoi Chaba Kasongo Shakira Beton Irène Masendoki mon perso Osatiro ila takalia yange katana Nabituma bazuwa yo bundisanga iya 5 ans Jamna bamba na modele tina pamia ibe Masendoki ena koma kubanga o kwenye Amange wa mokusa Kelima boma Giselle Irene Masendoki wa mokusa Abisana kwanza muna wa marange wa Nini lisusu Toronto City VIP de Maluku lisusu Banaki Bana Braza pe partout na mokili mobimba Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo ndeko papa ndeko mama mwana poto olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia olingi opema malamu Toronto City VIP de Maluku ye wana po na bino ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20 na telo moke ya pamba wana poto ba diaspora nyonso olingi investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko toza 5 minutes ya mai matuni tala lo bansa mutema tokokoma place oza ndenge nini tolonga kolongwa place Lazare tiomona presse topasola nzela tala ngai uninga mbongo mukie menafandika wana 20 sur 20 olingi oliambisi ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku tozali pembeni ya zone économique ya Maluku pe pembeni ya cité Vodacom pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku eza simple benga papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40 Toronto City VIP de Maluku esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Soba Messana Kolanda, Irène Masendoki TV, oh maman bino la cabino, kakaba histoire vraie pour essa la bino, va vraiment kassi, Nabanda Kunabino, partout vos alliés n'engen na lobaka nzamba lola, apambola bino pour na patience, na fidélité, na confiance, n'engen bozelaka masolo ya Irène Masendoki, et ça la ka vraiment bien makasi, yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde, ba oh na nous ba s'abonner na site yote, bo s'abonner au site ya maman bino ba o déjà bo s'abona bo partageaka et ça la ka vraiment bien makasi yango tozanga kate kopesa merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi saleki mibali na mbango ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na moi so mebla vende ndaku na verchache ya kosamba ezate to bosanité kopesa merci na porte parole na biso ya Maele mama Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kata bunde sendenge ya Simon ndo ya papa mesana kobenga etazi vita imana pourquoi pas topesa ba bisou na bibi chez moi nzambi et en direct de 001 BBC de nous ça va merci na ya Zakari Tulomba moi si kitoko petai to bosanité ya Willy Musheni les vrais codes Mboka bamouré zinyonso mama Irene ya kaboina ela kabino masola solo na beta ko bergine te yango na senga kana fifi tomo la japonaise mama na Irastine zala toujours branché landaka masola mama Irene et ça
esalaka vraiment bien makasi nayebi bino lisolo moko bandeko na nga ndenge na mesana koyebisa bino ebeteli Promax ayelaka bino kaka boye mwa loyenge mwa bapibisite oza na posa chemise pantalon kitoko foulard mwa chapeau bien balobi benga Rita Chimuki na kati ya Allemagne mwasi ya papa Moïse na kati ya Dortmund Rita Chimuki balobi te Naomi Campbell azoteka biloko ya kitoko babengaka Rita Chimuki na plus 49 176 60 811 815 okozwa Rita Chimuki na kati ya Dortmund bamure na bamurezi nyonso liso nazobetela bino eza lisolo moko eza ya pasi à propos ya comportement ya bapaster bapaster baza na Congo nayebi te bazotambusa bomoi na bango ndenge nini epi kopesa bandeko conseil faut tozalaka pe mayele surtout biso basi pourquoi na lobi boye eza na jeune fille moko aza na kati ya Kinshasa abengi mama Irene pona kopesa lisolo na ye ya pasi abi mama Irene nazalaka na vie ndenge kezaka moko mosusu boye na utaka ba prière na nga na Kinshasa na leki epai ya bacousine mo parce bavandaka bafutelaka na koti jika moko wana mwana France aye kotala bango azali cousin na bango ya bakolo lopango esika bacousine na nga bafutelaka jika wana alingaki nga mama Irene na utaka na nga pe prière na créer relation na nga na garçon wana tokoma pe bolinga mwasi na mobali alingaki nga mingi asepeki na comportement na nga parce que na fille moko nalingi pe makambo ba classe trop naza na mwa ba logique en tout cas sepelaki na nga mais to bande ko vanda bien na mobali bolinge bande ko kende bien ya ko tinda zo tinda ko benga zo benga ya ko se présenter tina famille na nga eyebaki ke naza na mobali na poto mais apeselaki nga mbonga libala te apeselaki nga pe na no biloko te mama Irene ndenge to bande ko vanda ko sola to ko mesa na makasi to lingana ki mingi tango ya ka voyage azwaka ngai to sola en tout cas asepelaki na nga ayaki ko se décider azoya abalanga na mairie na Congo abalanga na famille na Congo tant to ça fait ya mairie na famille to bengisi ba camarade to sepeli kaka na Congo po atikala kaka na problème ya kobengisa ngai mama Irene mwana mbalo atanga ki tour wana pona kosisa makambo yaki nango to bande ko somba biloko na biso ndambu mwasi na mobali daya na nga bande ko edenga en tout cas ba programme ezalaki vraiment kitoko mwana mbali ayeko ya tangu ayeko ya mama Irene avana nukutu aya turo ya kopesa libala turo eleka kaka na kotala biso na memaka na église esikanga na sambelaka dimanche moko boye na bisa alo toke na biso église kutu na bai toke église te ngam na baki nazo kende église abi na toke na biso na biso problème te tokende pona na ko banga proposer ke toke l'église yemu tayi bisenga to komi église na biso tant to komi église babi mutaye ba boso telema atelema kitala ka mwana poto mbal pe kitoka utaki France pasteur pe asepela ki tant pasteur asepela ki nga pe na présenter pas pasteur après kilt ke wana fiancé na ngai pasteur abi ça sali mamne songa bi tena na salite wana sko to solo la ba projet zali azonga bongo ya poto balana et ça qui pasteur na biso bien ayi c'est mon fils courage apesi mbali na nga ba conseil bali na nga pas solo pe na pasteur akabeli pe moi quelque chose neka bana poto bazana bango pe cool pasteur ah mon fils pesa nga numéro na téléphone mama Irene mobile nanga pas numéro de téléphone apesi pasteur et sika siko lisolo e bandi bana nzambe boyoka pasteur akoma ko benga mobile ne basola ka mon fils aidake na ba conseil na ba prière nzoka pasteur akoma okota mo fiti e pa ya mundimine mwana oyo apesi solo mwana ayebaka te pasteur akoma ko yebisa ye kuna fubozala kama yele ba fille akino ko moine église comportement mususu na libanda comporto akoma ko ba biloba loba kuna nazolo bana mwasi na oteme nazolo bakaka en général alobaka na mobile biloko moka bon wana pasteur bana nzambe bo partager lisolo boko comprendre pourquoi tozo beta yango toko benga bango basali na nzambe mais bakozala nzambe te toko yeba bango kaka na bizaleli na bango mama Irene ya ko sala kende commencer mama Irene tango isali bongo pasteur mo sona mbali na ngasko yeko koma na toko mbali ila falaya boto kokisa biloko nyonso bana nzambe boyoka tango na ebisaka bino Jésus Christ revient bientôt mwana na moto azozonga mama Irene mobali na ngai ye tango ye tanga koma kikaka to semaine ba jour elandaki na fin semaine to saki déjà mairie to mikosa makamsu ndenge zala kaka ko samedi ngako landa ndete ngato sa to sangisa batu donc après mairie na ndanga pese blo na famille samedi ndete to zoki mo sel to sala fête
mais ezalaki déjà fait tosala yango eleka mwa une semaine vi ndenge sali tozwaki ezalaki dimanche mo eleka na katikati wana toke église mwasi bapesi biloko na famille asali déjà makambo susu ndenge ezala na mairie susu esalami toke église ntongo tokomi na église mama Irène paster aosola na mobali nanga bafi mpe toosolola mpo bamone deyeke bakangeli nga lupangu mpo tozalaki mpe chic toyaki na maputa biso mpe tozalaki vraiment belaseke tosala makambo déjà na famille bayebi mpe na église mpo na ebengisaki mpe mwa kelke bato mpo tosengaki mpe paster apambola biso ndenge kaka ezalaka na cérémonie ekolanda oyo tozwaki sale mama Irène tozonga na ndako mobali na flat mobali ayebisi nga paster alobi akokangisa libala na biso te fo sosalisa nano baexamen baexamen bacondition apesi mobali na mbenge soki envoûtement tokosala na hôpital o paster akotinda biso ye moko fa mona réponse wana eza saint esprit moto elobi eli ebongo mama Irène hôpital tokesala teste wana nzambe alakisi paster dorte ya paster kaka histoire vrai na Congo mama Irène soki envoûtement aconvaincre mobali nanga fo toke kosala baexamen atuni mbali nanga si bobima ne mbali nanga biwi tobima déjà bifo osesa baexamen eza erreur grave osalaki mama Irène mutu si tobimaki bimeki tosalaki baexamen to yakosesa baexamen na dernière minute mama Irène soki envoûtement soki koloka soki ndoki paster aconvaincre mobali azoyoka conseil ya mutu te bagrande se babe eza distraction bino bobala na samedi ekolanda mobali abi il faut toke kosesa baexamen mama Irène tokenda kosesa baexamen ya mbalakata ya briske et réponse c'est pas pasteur azo benga mobali nanga mama Irène mobali nanga bi yazo yo kaka ko pasteur mama Irène ngamu na kende ko latsa mobali wana pasteur na invite soki ba ndoki na Congo ba koma modèle nini soki kisi na Congo komi ndenge nini mama Irène pasteur akeko bie bisambali nanga ba ngai na pesi yo liso naza na sida mais nzamba za bolingwa épargner mobali nanga azana yango te yango nzamba za ekolobela eka kito sala ba examen mama Irène et ça la biso problème na fait moi na mobali bamoko aboyi libala otenge to sala église mais ata soko boyi libala église so balinga na famille opesa kimbongo to sali mairie mama Irène motema mwana mobali ebebi soki mwana mbala monia mère nazo ki mondira moni zombie nalala susu na flatité papa to changer hôpital nako gaspiller mbongo te nana ko futa mbongo wana famille na ngelobi ata biso to luka mbongo na mukie na biso lokola so pesa ki mbongo libala biloko nyonso to sesa mwana ba examen mbala lobi mama Irène aboyi famille mobile vandisi ba belle famille babi te pasteur o mamna nga sala bo ma ba belle famille ba mwana mobala boyi ko yokela ni famille nanga ni famille na ye mama Irène na commune compréhension monde na midi mbikana kufa mama Irène mwana mbala kusasu libala wana ya samedi te akomi komisa ba langage ke na bosa na ye biloko libala bozo eza esika boliana mama Irène nazoyeba te soki ezalaki envoûtement kindoki balia famille mama Irène na église na sambelaka histoire vrai mama Irène mwana mbali aboya tobalana na ngai mama Irène cérémonie wana ka esuka ezaka kuta ezaka na bible te esika bitumba na nge bandi mwana mbali famille ne lobi famille na nge lobi date ya mariage eleki mama Irène na soni baba linga déjà na mairie apese linga mbongo na famille histoire bozoyoka vrai na kati Kinshasa mwana mwasi na kombo ya Laetitia na Congo mutabing mama Irène na bina tanga komba famille te oh nazobeta point sa tubatami te mama be na mukili bazali ya mwana photo zaka na secret l'église nyonso ya l'église akomema mobali te ba pasteur to baza batsakozo ba parent te ba pasteur nyonso te bapesaka bango ba sujet pasteur nga po mlenge bondela po nanga rido a temple se pasuka oza na droit kosambela po na ba pasteur mi baza na misala ya mabe banganga nyonso babima na bazamba na babikota bakota na l'église bakoma ba pasteur mama Irène mwana mbala civique aya kozonga poto mais na tikalaki na leli mingi yebaka projet na biso ba lebandaki banda 2018 pandémie o mute compliqué biso ti mobile nanga zena ba problème amike finance pour sala kité na 2019 donc to bande projet ba na 2018 ans pandémie ko koma mobile fallait aya ka soute ponde mambe koma kambilinga et compliqué musala bande ko sate na poto ezwi biso tanti to sala likambango mamere bakale bandi mobile zonga poto na fin 2020 mobile zongi poto
Mama Irene bala zonga poto alinga ko sentir ngate. Mama Irene. Nakenda ko sese be examen nga aza sida te na ndenge nanga. Se to ko pite msuna ba parents na biso o naza na sida. Mama Irene ko mo lekelanga. Mo naza na sida so na kenga moko, so na kena batu naza na sida, so na kenga moko naza na sida te. Mama Irene nakomi ko sambila. Nazolela tie pa pasteur. Pasteur nzamba ko sunga yo. Yo bobande ko tambola mabe, bozaka ba hypocrite te. Nzamba épargner mwana mobali wana. Mama Irene libala nanga ebebe la bongo. Libala esuka nde babalanga na mairie na Congo, bapeselanga mbonga biloko libala, famille wana pe zwa mbonga biloko libala na bango te na tika la bongo. Noko na biso lobi oza mwasi ya mutu ndenge sa pesela biloko oyo. Zela mukolo kande ko sila bonga zonga maire na koma ko sambela. Nazana sida te. Tongo na bandi ba prière ya makasi meren moli mwana eza keso bokena ba mama ebimi sida soke moko eza sida te ebungi. Na ta moko maladi yango ebungi e mwana sute. Tongo to koti ba prière na ba kantena to no mangeza molili. Histoire vraie mama Irene. Eloko eko sala pasi pona benga na beta lisolo na eko apprendre mwana pasteur na biso ya liboso na yebi très bien na kati église ya pasteur. Mwana na ye liboso pasteur abota aye poto. Chose grave, poto aza na France, aza na libala epa ya ex nanga. Oya peselanga mbongwa biloko. Oya balanga soit disant ke nga na zai na sida. Do sida nga na pesa ex nanga te mere na ye barate. Pasteur a joua genini. Ezalaka kisi. Basali mobali yango nini mama Irene. Mwana mwaso na eko apprendre mwana pasteur tozaka ba age moko ya liboso ya mwasi. A cause ya kutu ya na ngata mfia ba 2 ans. Mama Irene, mwana bango mtakeli zwa libala na ngai. Na otiko kaza na France na ndaku ya mwana mobali oyo apeselanga mbongo. Mama Irene, te ya bato mokili ki mutema mabe, toko kima wapi. L'église pas problème. Pasteur apesa biso ultimatum photo que ça c'est l'examen et pas dorte oya ko tinda biso. Pe fois mon réponse na ebité dorte église ni et sale loka bongo et comme ko obligé mutu avant bala c'est l'examen na compte église. Mama Irene mobile nanga pasteur azana raison. Mama Irene mobile teti ba pesa ki molimo teti ba mfuta ki mobile même mama botiye mobile nanga boya ki koyokela yi. Mama na banga bi moi toto pesa mbonga biloko 2 semaines ya pamba. Tozo zela sali pour l'espace mona na ki poto ke ko sepela. Papa yo lingi moi si tozo zonga na yo. Mwana mobala boya mera na lela na sala nyoso na konda. Azonga poto se na benge na lela kakaka mama ira na sali nyoso. O mutari ko sa na sambeli na parler ba langue. Na sali ba jeune mama ira mobala sa pesa ki biloko mama Irene. Mobala boya ki koyoka. Miloko na benge beta lisolo o mama Irene salinga pasi. Mwana ya pasteur na biso ake France. Azana libala. Ex nanga muta bengisi na poto. Mama Irene na lelaki. Na luki mama pasteur. Na lela mama poani bo salanga be mama lobi. Bongo ba ebisu ya balie. Abaliete. Abaliete me azana ndaku na ye mama Irene. Na eko sosola. C'est que pasteur azaki na misala mabe. To pasteur asala kinga jie moko kende ko simba bisimba simba mama Irene. To keba. L'église ne se zea ko kende te. Na tikali na Congo nazo vivre. Babimisanga na maladie sida. Et ce que zalaki ya kindoki mama Irene na bakate comme ce qui na kese examen ba dote babi nazo ngana ozwa réponse eloko ezate. Mama lobi nzamba zwa lokumu tonto zonga na mama naza na sida na famille lembaki. Koseza sube examen toto ki mapa yesu masia. Wana maloba ya grande sœur na biso ya liboso mama Irene. Mais na comprendre ebele pesa conseil na basi. Tozalaka na secret. Soki nzamba pambolo zuma mutu na yo, faut contrôler kesika ni na komema ye. Comme mobile na mema ka l'église ba liboso ba fille nyonso église na biso ba koma ki ba complexé. Pour la présence à moi na mobile. Mama Irene, nzamba lola ofuta bango. Mais na minute yo mtazui libala eza mwana ya pasteur aza na France. Nga na opese so na za na Congo. Beta lisolo pona ko pesa ba fille mayele. Tango za na fiancé na zo poto éviter ko bimisaki na ba camarade. Éviter ko make na l'église pamba pamba bozala kana secret mama Irene nga libala beba nga na barte. Na memaka mobile na église. Pasteur
mutasala je wana po mwana bango se retrouver kuna ndenge nini pesa conseil tango zana mobali na uti poto bovanda kata na flat ba visiter bazala kaka ba famille na bino bitambola tambola ndeko nanga dozi o ba camarade bayaye tokende ko staffer na mobali ndeko nanga teyama na lisolo oyo famille na yo famille mobali ekoki nango mama ira ninga sala memaka mobali on église na bar peut-être mais na mema mobali na église mama Irene na tika la boeti lo libala ezate tango no eka mwana mwasi oyo aza na poto na ndaka mobali na mama Irene batumbolinga pota na comprendre mera na konda ki ba eko bambanga na sida ya kindoki mera na osola bwe na zakasu na sida te maladi ezate beta lisolo ba mourir na ba mourir zo balandaka mama Irene ba partager ndeko nanga eza conseil ya kozwa yo mutoza la kata na poto zui copain na yo lingi ba camarade nyos ba yaka na ndako mobali nazo ya kotala yo olingi bokendaka ba fete makana mobali ba mona kozu mobali ndeko nanga eloko eleki discrétion ezate faut kozaka na secret na mokili vaut mieux mokili mona hypocrite azafi on aza hypocrite makasi vaut mieux na kilelo oui ndima ba pesa okombo na acceptango mais ozana pe na vie na yo epesi pasi masolo tokobeta nzamba lola akanisela biso. Merci beaucoup na bandeko nyonso bolandaka mama Irene nzamba lola apambola bino na kosenga bino beskize ndenge na monanité so mama Irene azomona te se kaza bizi makambo ezoleka ebele te ezo permettre te na banda komonana mais o na tie na photo bozotala ezaka mama Irene talonka na bula mama Irene avanja loba otenga msamunoko ke na ngoka abongo nzamba pambola bino pona patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo Irene Masendo qui TV o maman abune beteli Promax ndenge na lobaka bo s'abonner bo partager masolo et ça la vraiment bien makas tant na baka s'abonner partager na mona kambala moko Cynthia Mbongo sala musala na mona ka mama Louise Koli na mona ka mama Rosita Tenda na mona ka ya Sandrine Lenganzo madame Lenganzo ya Sandrine Kiangebeni na mona ka Nelk Love na mona ka Sterlove Apocalypse na monaka mama Salvien Lusikila boni santé mama na biso Lusikila nzamba lola apambola bino tokutani mbala sima soki mwana motazongi te bisous bye. Oh, Elbu ya fai Neni mwa mke ya nazoluka bata agence oyo ezobima na GPS bagence oyo bangola lokute eleki oyo biloko ekita na Kinshasa apo eki Angola bamiyibi yesolo wana ya lobana Angola no express ezaka na simawa epa Antonio Miala mwana mbala telema aleka conteneur na biloko na mulai mema ngaka na soba Antonio Miala matako ya to ya Angola no express yango yango va changer et tu quoi Angola Luanda tu connais ça. Espera, tô vindo buscar. Vamos ver aqui na ndako, bem na ndako, vai com sua. Ah bon? Oui. Vai saca badulero. Bonjour, la brigne. Ah, aujourd'hui, naza kukenda sikoyo. Antonio Miala obrigado. Na obrigado kakako. Batu tu ya Angola. Kila mabora osa yenda na partout au Sali. Ah oui hein? Agence Yangoyo Angola Express. Batindilinga kodi ujipa ya mwana nangala brin na France. Banya poto boluga te tukanisa agi bagence sili biso na Luanda. Otie biloko na yo uzwangu pete. Na biloko na ngani nyonso yangoyo. Katelenga biloko na ngai na 21 jours kana zu yango 21 jours biloko koni 21 jours mwana nangala brin na tiaki biloko tiaka kodi bongele meso mwene na sepeli na kei na bango e na zu biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Press. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Essa na rua Jota na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambai. Antonio Miala. Obrigado. De nada.